la mabele. Loposo mwindo to munde la mabele. Loposo mwindo to munde la mabele. Loposo mwindo to munde la mabele. Telema to munde la mabele. Telema to munde la ekolo. Baindo, totelema esengo pesa lisusu koyemba biso na bandako na bino epai wana bozomi penze ebele na ngonga oyo akolanda émission eve ya conscience, émission éducatif, émission ekelama na likanisi moko akolakisa moto moyindo ya uti wapi ye akomi wapi pe ye azali kokende wapi nde yango mokolo na mokolo tosalaka effort okende koluka bandeko nyonso baza na makanisi ya malamu bandeko nyonso baza na boyebi oyo uti epai tata mokeli na nzela ya batindami na ye batransmettre bango na ntina ye kokososolisa etuluku to bandeko na bango bazwaka libako kolanda biso na manaka na biso baindo totelema topesi mbote na bandeko nyonso bozomi na baitando eke na bino na kolanda biso na ngonga oyo bayebanso bozomi na kati ya Congo to pe libanda ya Congo na mikili ya bapaya bowapi bozomi penze ebele na ngongo oyo kolanda manaka na biso baindo totelema kasi mokolo mwa lelo tokosala biso moko te na kati ya plateau tobengisi pe lisusu moko ya ndeko na ntina ete tokabola ne bamakanisi makanisi tokokabola sur nini tokokabola makanisi sur bareligion entre christianisme na islam religion nini ezali religion ya malamu epai ya baindo kotala Afrika eza divisé na kati ya bareligion na mibale okotala Afrique du Nord islam evandi Afrique de Ouest islam evandi oye na centre na sud christianisme evandi tous les deux religions wana nini na kati na bango mibale ezali religion ya malamu oyo esengeli baindo bakoka kotambola na yango oyo esengi te moko ya baninga batika soit islam soit christianisme balanda baninga nde na mokolo mwa lelo tokanaki lisusu tosongisa CGK kokeya oyo azali moko ya ba CGK na kati ya moko ya ba communauté na kati ya religion africaine oyo eza na bokambami ya mokonzi ya banganga ngunza fumukuso kia muzala pana na Angola CGK kokeya mbote na biso mbote ndeko mopanzi sango tambi koka na kolikia topesi bambote na bandeko nyonso bisika nyonso bazwami na kalibosa bitando ike na bango pona kolanda biso kati na manaka na bango ya baindo totelema nde ekoti so sikisiki na kati ya manaka na biso sesheka kokeya kotala mokili tozolobela pesi mingi mokili na biso ya baindo Afrika Afrique lelo toza na deux religieux so dominer Afrique soko atlas to bimi a na plateau tuni mutu soko asa chrétien te akozala musulman na christianisme bango kuna bazomona les seules vraies religions du monde ezali christianisme banoir pe baza na kata islam bazoloba ke les seules vraies religions pe mokili pe pe kaka islam to bengi bino poto solola na les deux religions wana o lelo et kaboli to banoir baza divisé na kati ya ba religion na ba biso baza na christianisme biso baza na islam to lingi to yeba na les deux religions nini ya ba religion na mibale o eza malamu mingi pona bomo ya baindo kolandela mokili ndenge ezotambola bato esengeli bazala na bonzambe kotambusa bona ndenge malamu na les deux religions na religion nini kozala malamu pona bomo ya baindo to pe pona développement ya Afrika malobe pa na bi matondo ndeko mopanzi sango lisusu na kopesa biso maloba na kolike asoki tokososola motuna na bino malamu botuni biso na ba religion mibale oyo evandi na kati ya mabele na biso ya Afrika christianisme lokola pe islam nini ya malamu pona biso baindo na kolike asoki tokozala na mokuse na yano na biso na kotala na babonzambe nyonso mibale christianisme lokola pe islam bonzambe ya malamu pona biso baindo na kolikia ezate na kata babonzambe wana nyonso mibale ya malamu pona biso baindo na kolikia ezate tango solo ya malamu pona biso baindo ezate mais tosomona lelo na kati ya ba religion wana batu ndenge limbolela biso eloko ba raison nini o esali ete tango o epouser bino boloba mbala moke na les deux religions na religion moko te malamu eza pa ya baindo na les deux religions soki toko limbolela bandeko nini tindi biso toloba bongo yambo nanu bango moko bandeko bameka kososola eloko ni babengi religion eza kaka lien o ezo relier mutu na odela to pe na mokili na ye alors nakotala mokili ndenge kelami nakotala
lolenge mokili ezaleli esengeli nanu bato bayeba baloposo ya bato ebotami to ekelami lolenge kani. Pona nini tolobi kaka religion wana christianisme na islam ezala malamu te pai na biso baindo. Ndeko mopanzi sango soki tokotala mokili ndenge yango ekelami tokomona bolimbisi jeka poto relancer bino tango lobi mutuna na esakaka tango lobi ke eza malamu te pona biso baindo c'est que quelque part eza na siko eza malamu. Soki tolobi eza malamu te pona biso baindo c'est que na ngambo yango euti eza malamu pona ba loposo pembe eza pe malamu pona barabe. Siko soki tolobi eza malamu pona bango totala mbuma ya religion wana islam totala lelo bamboka ya barabe les Émirats Arabes Unis, Dubaï, tala bamboka wana ndenge ezali. Siko totala pe christianisme, totala pe Europe, na kata christianisme ndenge Europe ezali. Siko totala siko les deux religions wana na mabele na biso. Na biteni nyonso ya Afrika côté islam ezali dominé, to pe côté christianisme ezali dominé, totala siko yo mbuma ya ba religion wana na mabele wana nini ezokumba. Peuple wana baindo ba koti na kata ba bonzambe wana. Baza lolenge kani. Nde sika tokososola toyebaki bonzambe wana eza malamu te pona biso mais eza malamu pona ba concerné eliko ba kolo religion wana ba yango wana nde eza malamu pana bango mais pana biso baindo eza bonzambe ya malamu te. Donc islam en dehors ya barabe eza ne sika moko te religion ne ko sala malamu pa ya batu na mokili. Na kolika en dehors ya barabe eza ne sika moko te bonzambe ne ko sala malamu na mokili. Ndenge mo pe na christianisme en dehors ya ba blanc to ba occidentaux eza ne sika moko te religion ne ko sala malamu. Eza ne sika moko te religion ne ko sala malamu. Po bonzambe bakumbelaka yango batu te. Kasi bonzambe ezali oyo bakoko na bino basalelaki batikeli bino nde yango na bino boza kolanda. Donc bonzambe wana ko sala malamu epai mususu te en dehors ya loposo pembe to pe en dehors ya bango moko barabe. Mutuna to tunaki biloko ni to ko taliete na kati les deux religieux et pour ça qui bino biso nga to relancer bino tango bolobi ke eza malamu te et pas na biso de to beka so eza malamu te pas na biso c'est que eza malamu nde bolimboli pas barabe eza malamu islam pas ba blanc christianisme eza malamu pas na biso nde comme le contraire so mbuma nini ba mabe o so ko tali o so pousser ke o so solisa ba téléspectateurs o ba juli ba ko la nation manaka ba ino to télémaka les deux religions na et koki ko kumba bolamu te et pas ba indo. Soki tokososolisa bandeko bazolanda biso yambo nanu poto mona mabe ya ba religion wana esengeli totala mokili esika yango euti ndeko mopanzi sango mokili ekelami na ye moko tata mokili akeli mokili yende akaboli baloposo ya batu baloposo ya batu ye na lolenge kani eloko batu basengeli bayeba baloposo ya batu ye na volonté ya batu te mais ye moko nzambe tata mokili loposo ya batu ekelami na posa ya batu te mais na volonté ya ye moko tata mokili pamba te omoni tata mokili azali évolution na kotala tant tolobi évolution to bandananu na ye moko tata mokili omoni même bandeko tant batanga kata na babuku na bango wana ya bapaya bazotelisa biso balobi au commencement donc ne bandeli molili nde ezalaki. Parce que lokola molili ezalaki na kati ya molili wana nde molimo ya nzambe na kati ya ténèbre wana nde esprit ya nzambe ezalaki na kati ya molili. Parce que lokola molili wana molimo ya nzambe ezalaki na kati ya molili elingo ba ye mokeli wana azalaki na kati ya invisibilité insensibilité lokola mwana na kati ya libumu ya mama azomona na te maza ko évoluer po soki na kati ya molili wana tata mokeli to nzamba évoluaki te mbele moyo ekokaki koya te mais tangu moyi oye eleko ya pole elingo ba mokeli to nzambe na kati ya molili wana a évoluaki parce kolongwa eleko ya molili tito koma na eleko ya pole o moye yaki ekomi lokola batango mibale o ekeseni donc tango moko ya molili na tango moko ya moyi nde yango kosala ete tango babandi kokela baloposo ya batu tata mokela kokela baloposo ya batu kolandela kobalana na évolution na ye de linkoloba na kati kobalana na évolution ya tata mokeli nde bakeli loposo moindo o ezobalana na tango wana ya molili ya tata mokeli ya ebandela tata toke de nanu malembe c'est je crois ba téléspectateurs bozolanda biso eza manaka baindo to telema donc tu dois mona ba race nenge ye ba race ye kolandela selo évolution o ye moko nzambe asibisaki ne bandeli baloposo ya bato ye kolandela évolution ya o tata mokeli asibisaki ne bandeli
kolande l'évolution ne bandela zalaki na kati ya mo noir ne bandela zaki na kati ya molili lokola évoluaki na kati ya molili wana na invisibilité pe na insensibilité nde bakeli loposo ya yambo oyo ezobalana na ntango wana siko ntango tokomi na eleko ya moi période ya soleil levant nde bakokela sikoyo loposo ya mibale oyo ezobalana na ntango wana ya moi ntango ya pole ya tata mokili nde loposo ya misatu ezoya kobalana na ntango ya sanza oyo azali lokola négativité ya tata mokili oyo asungaki tata mokili po bakoka kobota bongo oyo tozobenga minzoto to lokola bana lokola ba esprit po baconstituer monde spirituel elingi koloba tata moi lokola positif mama sanza lokola négatif nde bango wana sikoyo bakobota milimo po baconstituer monde astral donc yango komona ete na évolution wana ya tata mokili baloposo ya bato mpe kokelama nango elandi mpe évolution wana secheka kokeya donc toloba nini bayindo baza race ya ebandeli ya mokili bayindo bazali loposo ya liboso oyo tata mokili akili kolanda l'évolution ya ntango tata mokili azalaki nango nde babakaki mokili ezalaki molili nde molimo ya nzambe ezalaki na kati ya molili wana bo eza nde bongo donc na kati ya molili wana nde ntango wana ya ebandela tata mokili nde ntango wana ebalani na loposo moyindo biso bayindo loposo ya mibale nde loposo mosaka oyo bazobalana na période ya soleil levant pe bongo loposo ya misatu ezali loposo pembe oyo ezobalana na ntango ya lune mère de la progéniture oyo asungaki tata mokili mpona kozalisa mokili ya molimo oyo tozobenga monde astral sikoyo na lolenge bamokili wana ekelami tata mokili akeli mokili na ye baloposo ya bato nde akabolaki elingi koloba ntango na positivité oyo ezali ye moi na négativité oyo ezali sanza bareproduire milimo oyo bazali bongo minzoto oyo bazali nanu au départ bana na ye ntango akeli baloposo ya bato nda bandi kopesa responsabilité na milimo nda kozwa molimo mobimba atie na disposition ya biso bayindo po akengelaka kaka loposo moyindo secheka omoni makambo ozoloba batelespectateur tokende nango mpena malembe tososoli esika boyilimboli nde tozomona baloposo tobenganaka banoir tobenganaka bajaune tobenganaka bablanche bablanc biso banoir race ya ebandeli bajaune race ya mibale bapembe to tobengi bablanc bango bazali nini loposo ya misato milimo wana baloposo wana babandaki sikoyo nzambe asali nini ye moko azokamba bango to nini elekanaki mpo bato na bato lelo tomonaka badivision ndenge ebotami boye eza bato bacreye badivision ngo to eza ye moko nzambe nakolikia ndenge totalisi baloposoni ya bato ndenge ebotami nde wana sikoyo ye mokeli wana ntango akeli baloposo ya bato na bokeseni kolanda l'évolution ya ntango na ye nde azwi molimo mobimba atie na disposition ya loposo wana elingi koloba nini tokopesa ndakisa boye eza lokola tata oyo aza polygame abali basi na ye misato aboti na mwasa liboso aboti na mwasa mibale aboti mpe na mwasa misato asombeli mwasi na mwasi lopango soki siko mwana ya mama ya liboso alongwe pa ya mama na ye ake na lopango to na ndako ya mama ya mibale elingi koloba na logique ake na lopango ya nani na lopango ya tata asaka na lopango ya tata na lopango ya tata mais accès na ye ekozala total te po mama wana aza ya ye te chambre wana eza ya ye te akokimba mosusu akosala na balimite malgré eza lopango ya tata mais loko eza mama na bango moto afandaka na te akosala na balimite par rapport ya bandeko babotami na mama wana akozala na balimite par rapport ya bandeko babotami na mama wana po mama akomema posa ya bana na ye epai ya papa siko ye mpe soki aza na posa ndakisa soki bana ya mama ya mibale balobi mama biso le tosepe tolia ndakisa madesu ye aza na posa alia pondu soki ake koyebisa mama ke mama nga na préféré le na lia pondu to bana ya mama na bake koyebisa mama na bango to préféré tolia madesu siko mama okende kosomba pondu po na mwana wana to kosomba madesu po na bana na ye donc akosalela posa ya bana na ye siko soki yo mpo olingi posa na yo ekokisama zonga epai ya mama na yo mpo mama na yo azwa posa na yo amema epai ya tata donc na ndakisa wana tolingi toloba nini ndeko mopanzi bolimisi to relancer soki na libala ya bombanda mwana nyonso se confiera pa ya tata nyokama mwana nyonso mwana akonyokama te elingi koloba lokola bamapangu nyonso eza ya tata bino nyonso bozodépendre na tata
Faut ça la malamu, faut ça na lineage ya maman na bino. Faut se confier kaka na maman na bino. Poza la malamu, il faut zala kaka na lineage ya maman na bino. Po maman ndazo mema posa na bino pa ya tata. Po bozali ebele na kati ya libota, siko posa na bino ndezo kende pa ya mama. Nde tolingi siko toloba nini na bongo yango koyoka okomona ke na baloposo ya bato ndenge kelemi ti balobi ngambo musu balobi ala, ngambo musu balobi Yahweh, ngambo musu balobi Fumuwamba, ngambo musu balobi Izwara. Baza ba qualité, baza ba créateur te. Donc créateur azaka moko na ndenga akaboli baloposo ya bato nda zui milimo apesi bango ba responsabilité ya baloposo na loposo. C'est ça wana pona loposo pembe. Malili na nzoto a mokili momandi bazolanda biso bayebi ke ya waza père créateur. Alaza père créateur. Hein? Et Izwara ala Yahweh na banza komane bolobe saka ye moko kaka père créateur mais na ba kota bo keseni nde ba bengeli ba kombo. Mais tant on est na plateau ba ino to télé mazo ko affirmer Yahweh za père créateur te. Ala za père créateur te. Izwara za père créateur te. To banane. Eza moto moko te na ba kombo ebele to eza ba eza esprit moko te na ba kombo ebele to eza esprit na kombo na yango. Esprit na kombo na yango. Soki mokili to lo bandenge nini. Soki banzambe baza ebele te, jalousie ko za pona nini. OK pa ba mizima balobi aza le tout miséricordieux. Parce que po azala le tout, mais faut ba miséricordieux bazala. Parce que so ba miséricordieux bazate, ya ko zala le tout ndenge nini. Na Bible yawa zo Moïse na yoki kolele ya bana nanga na mabela bapaya. Na ponio Moïse okende kobimisa bana nanga na mabela bapaya. Apesi Moïse ba commandement o ya liboso lobi azali Dieu jaloux. Okoki kozala na nzambe mususu te. Liboso na ye a part ye o ya bimisaki bino na Égypte. Siko soki mususu akoko kozala te o ya bimisaki bango na Égypte. E bongo ya permettre ki ba Égyptien ba nyokola bana na ye. Bazaki azaka ye moko. Te bazami bale ba keseni. Oya pese ki bokasi na Égypte enyokola bana na ye na tango ya zui bokasi ya kokende komona ne pa ya Moïse pa bimisa bana na ye biso to so relancer bino kaka jalousie ezalaka na moto aza na conquérance donc Yahweh quelque part ayebaki ki aza na ba conquérant yango azo réinterpeller bana na ye ke bakoki kosambela ba conquérant wana te baza lokola ye nde bango wana ba esprit wana o tata mokela tchaki bazala lokola ba garder à chaque race. Siko lokola baloposo bato ya ebandeli bazalaki na ebandeli azo batela bango tangu bakoko wana ya ebandeli babandi ko peuple ba race na bango nde bango wana ba ange gardien wana babandi ko se révéler et pas ya peuple wana amila ki se pas ya peuple wana meke ngai ki ngandi na kusala na bino boye bizaleli na bino boye lolenge na bino boye siko bino bato po bozala conforme na tata mokili. Il faut botambola na lolenge pe bizaleli. Oyo kapita na bino, mbasi kapita na bino to ange gardien na bino, azotalisa bino kozwa na tata mokili. Donc bino jamais bokoki kokende kosambela tata mokili directement sans pourtant koleka et pas ange gardien na bino. Donc boko makutu ndenge nini? Boko koma jamais pas tata mokili, soki boleki te na ange gardien na bino. Donc et ça logique bon passage sur bolobake yeso sur lobake mon côté ko le kapa tata sans que ale kapa et pas nanga ozomona te ke sikana la kisi mamoko suprématie ya christianisme ezo la kisake mokili mo mesengili bana na christianisme pour jisa lobiango mongongo makasi mon côté ko le kapa tata soka le kepa nga to ko interpréter ndenge kasi tango yezo azoloba bongo po yezo alobaki bongo na contexte nini po omoni tango mokili bebaka soki mokili ya bato wana ebebi nde ye wana kapita wana nzamba kopesa donc mokili akotinda na kapita akita ya kolata nzota musuni pa zongisa bino bana na ye na nzela soki sikoyo yezu alobaki bongo ke bana na ye bakokoma te pa ya tata so baleke pa na ye te bongo biso bayindo tokokoma pa ya tata mokili ndenge ni so toleki te na Fumukimbangu po Fumukimbangu ye wana pe mbasi kapita na biso oyo ayaki kolata nzoto ya musuni po azongisa pe biso na nzela lolenge moko pe pa ya barabe yango moni ba religion wana nyonso wana bazo reconnaître nanu nzambe na bango ala ba reconnaître prophète et pas à l'opposo pembe bazo reconnaître nzambe bazo reconnaître pe Jésus ba reconnaître Yahweh pe ba reconnaître Jésus ba reconnaître pe Jésus mais to yasko pa ina biso baino o tozo reconnaître Fumuwamba te pe tozo reconnaître Fumukimbangu te total la sort c'est OK
de toute cette histoire. L'histoire est simple, j'ai dit et répété qu'il y avait eu des prophètes dans l'histoire de l'humanité de toutes les races, et pas seulement des blancs. Simon Kimbangu était un prophète africain. C'est important que chaque race sur Terre, chaque groupe ethnique sache que dans sa tradition, il y a eu des prophètes des Elohim. Simon Kimbangu, qui a été torturé et tué par les colonisateurs belges, parce qu'il amenait des informations différentes, parce qu'il permettait aux Africains de relever la tête, a été tué, a été torturé et on a mis fin à ses jours il n'y a pas très longtemps. Comment a-t-on pu essayer d'imposer comme ça une religion raciste, car c'était une religion raciste, le christianisme. Dieu est blanc et il a créé toutes les races, à son image. Ce qui fait que je suis persuadé que vous l'avez fait étant enfant, et beaucoup de petits Africains ont dit, mais si Dieu m'a créé à son image, il est noir aussi. C'est-à-dire, c'est la logique. Alors bien sûr, les prêtres disaient, on ne pose pas de questions, c'est un péché, tais-toi, Dieu est blanc. Et c'était un mystère. Ils aimaient bien cultiver le mystère, ces gens-là. Et la réalité, elle est tout autre. Car s'il y a un Dieu blanc qui crée des noirs inférieurs, c'est un Dieu raciste. C'est inacceptable. C'est insupportable. Beaucoup prophètes, mais à ce moment-là, notre Jésus de toujours, le Fils unique de Dieu, qu'est-ce que vous en dites? De quel Dieu? Le Dieu blanc, noir, jaune? Mais Jésus n'est pas plus important que Simon Kimbangu. N'est pas plus important que Bouddha. Tous les prophètes sont importants à égalité. Et ce ne sont que des messagers. Il n'y avait pas de Dieu le Père et Jésus n'était pas Dieu. C'était un messager, un prophète. Alors merci beaucoup. Bah téléspectateurs bosolanda, eza ba biloko tozo kundola ngo kaka grâce ya bandeko oyo bauti na école précisément ya mokonzi ya banganga ngunza Fumukusu kia munzala pana na Angola oyo azali mutu ya banganga ngunza nyonso baza na kati ya religion wana nde baya nyonso bazobima na école na nde mutu bazoya na biye wana zolobaka elingi olakisaka mokonzi ya banganga ngunza nde mutu azoki tan ya kotangisa banganga ngunza ya kotangisa babilandi ya kotangisa basesheka nde bango bakoti na kati ya terrain koya kososolisa bandeko na bango nde tobengaka bango koko ya suka mboka nde bokende bozwi pa ya koko bino boye na kati ya mboka kozwa biye oyo kosalela oyo bozwaki pa ya koko sesheka okia bomeka nanu kolimbolela biso tososolisa bandeko bazolanda biso soki tolobi Yahweh vrai ou faux aza père créateur te Yahweh aza père créateur te soki tolobi Nzakomba vrai ou faux aza père créateur te baza père créateur te soki tolobi Izoara vrai ou faux aza père créateur te aza créateur te bongo soki tolobi Allah vrai ou faux aza père créateur d'abord kutu nanu soko tango balobi Allah eza non abréviation soko oye na kati ya Allah kokuta 99 kombo ya banzambe kokuta 99 nzambe na kati ya Allah wana wana kozala pena sujet so bito fongola ngo awa mokolo malelo na manaka oyo minute kokende tokokoba te biso toninga tolimbolela tososolisa bandeko ntango bolobi baza ba père créateur te baza ba ange superviseur ya chaque race ne bango bazo réélire chaque peuple chaque race oyo azokamba na nzambe okeli likolo na se otangelaki biso toza na 3 races toza na biso ba noir toza na ba jaune toza pe na ba blanc tososolisa bandeko to bana malembe biso ba noir kombo ya être na biso o tata mokeli apesa biso akamba biso kombo ne nani biso baindo o tata mokeli akelaki lokola loposo ya yambo oyo ebandisi loposo baindo nyonso ya mobali tobengaki na kombo ya nzala mpanda ya mwasi na kombo kiteleki nambo wana bakoko baindo ya liboso bakoko ya baindo ya liboso adana FT bakoko ya baindo ya liboso adana FT parce que Adam elingi koloba kaka mobali Eve elingi koloba mwasi donc logique yango wana donc si olobaka touti pa adana FT koloba nini elingi olobaka touti kaka pa ya mwasi na mobali touti na biso kaka pa ya mwasi na mobali mais bakombo na bango nde ezali biso baindo mwasi na mobali oyo baboti biso bapeuple Afrique biso baindo tolobi nzala mpanda na kiteleki nambo siko nzambe ngana mutune ezalaki être ntongo opesi kombo osungi mpe batelespectateur bayebaka baindo bauti pa ya nani bauti pa ya nzala mpanda na kiteleki nambo koko nzala panda na koko kiteleki nambo ni baboti baindo nyonso tozomona na mokili mobimba siko être oyo tata mokili apesaka mpo ekamba ye koko nzala panda na kiteleki nambo na bana na bango nyonso nde babotami lelo bavandi na Afrika na bavandi libanda na Afrika komonena nde wana tobengi mfumu wamba donc aza lokola oyo tata mokili atiaki mpo azala wana lokola gardien
ya nzalampanda na kitele kinambo. Tango siko nzalampanda na kitele kinambo ba peuple Afrique nda komi lokola sikoyo nzambe ya loposo. Ya bano nyonso bakobota mepa ya banoa. Ya bano nyonso bakobota mepa ya banoa. Mais mokonza banganga ngunza lobaka soki tolandi fumuki mbangu te bayindo bakoki kobika te. Mais ntango yozo loba otangi koma fumuki mbangu ngako na kanze ko tolobaka soki koko nzala pana na kitele kinambo fumuki mbangu nde dokoloba ni lokola ange superviseur na bango po tolandaka mokonza banganga ngunza to yamba bango na plateau bayindo to telema na masolo banoko bango baloba basala ko to clair ba raisonner ko to mingi te bayindo po babika sengi balandaka fumuki mbangu. Mais to moni moko ya ba disciple na bango atangi kutu komba fumuki mbangu toke na kombo ya fumu wamba matondo siko tanto lobi tanto tangi kombo ya fumu wamba elini koloba tango siko mokili ya bayindo bebi to koti na pasi to bungisi bonzambe na biso nde ye wana fumu wamba akokita siko koya kolata siko nzoto ya fumuki mbangu po abikisa biso azongisa biso sikoyo na bonzambe omoni ndeko mopanzisango tozalaki kolimbolela bandeko eloko moko omoni tango tolobi tata mokela kaboli baloposo bato apesaki pe bato na bato bizaleli siko na kata bizaleli tata mokela apesaki bato yango kolingisa ke bozala na nzela kobalana na ye tata mokeli soki siko botiki bizaleli wana o tata mokela apesaki kolandela epai ya bakoko na bino nde bosali nini bobungi yango komona religion nyonso ba religion nyonso bazotambola na bizaleli na balolenge o bakoko na bango bazalelaki. Donc tous les religieux betaka lisolo e bakoko bazalaki na race ya religion wana. Mais bakoko bazalaki na race ya religion wana. Lelo ata soko tuni un musulman yambwa sambela azosala bilsion. Mais abilsion azosala ngo par rapport ya nene. Mais par rapport à Abraham parce que Abraham nde mtazalaki conforme na Nzambe. Ye mtazali père ya basumi. Parce que poyo za la soumi Nzamba tengela o soumission, il faut se conformer na Abraham. Ce qui peut kei pas na l'opposo et pas l'opposo pembe, nyonso bazo sala ko balana na Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Abraham, Isaac et Jacob basé mokili mobimba, basé mokili mobimba te. Donc eli koloba na lolenge Nzamba kili batu po bozala conforme na Nzambe, il faut botambola bozala na lolenge oyo bakoko na bino batambolelaki. Siko soki botiki lolenga bakoko na bino batambolelaki bobimi libanda nde wana sikoyo Nzambe po azongisa bino na nzela akotinda mobikisi wana ezaka nani ye wana kaka kapita na bino. Donc ange superviseur na bino azobikisa bino soki mokili na bino ekoti na pasi ye fo ya abotama soko lokola mutu na kati na mokili ye fa abotama lokola mutu na kati ya mokili po abikisa bino azongisa bino na nzela to na logique oyo mokeli alingelaki bino. Donc tamba solo bake soki liloba ekoma moto Nzamba ya botami kati na bato epa ya Jésus. Donc ezaba mate ya moko solo. Mais ministère ya Dieu se fait cher. Nzambe akoma ki mutu. Eza li solo moko confirmer nanu ba téléspectateurs eza li solo moko ya solo to eza li solo moko ya lokuta. Te eza li solo ya solo batu na logique na bango. Omoni soki tozui ata na Deutéronome 18 verset 18 Moïse azoloba nini alobi Nzambe soka alingi aloba na batu nekolo wana akokota na kati na bino azui moko alati loposo na bino po achama aloba na kati ya mutu wana aloba na kati na bino soki siko Nzambe wana alobaki na kati ya mindele à travers Yesu Nzambe wana ke kolobe pa ya loposo pa barabe à travers Mahomet ake koloba epai ya basiatique à travers Bouddha. Parce que boni bayindo bakoko ndima teke Nzambe pa lobaki avandaki aliaki amelaki pe kati na biso bayindo à travers fumuki mbango. Yango komona ke basakoli nyonso ba prophète nyonso mai basala na babiteni wana mutasala ngwazate biso fumuki mbango la musi bibembe. Bawa basekwaki babeli babikaki nani na kati ya bayindo wasa. Ozo confirmer bayindo tezo mokonzi banganga ngonzo balobaka soki tolandi fumuki mbangu te lobiko ezali fumuki mbangu pa na biso aza molimo oyo bataka kamba ekamba bayindo nde yaki kobota mai pa bayindo po lukela bayindo bolamu. Mais fumuki mbangu aza incontournable na bomo ya bayindo tant que biso tokoyeba fumuki mbangu te tokotia na centre ya bomo na biso bayindo te kobonga pe kozala te Afrique pe bolamu ezate. Jean-Marie Vané bazobaka aussi longtemps bayindo bakoyeba kimbangu te bakoki ko s'en sortir te. To ko s'en sortir te soki tu tie na centre bomo na biso te. Po fumuki mbangu yende pont oyo ezokumba biso na tata moke. Donc sujet à religion na biso bayindo nde fumuki mbangu. Donc tant que to ko tie na kata bomo na biso te ya bayindo nyonso te kubonga Afrique pe kozala te. Yango tozomona losambo ya bayebanso baza na kati ya religion africaine ata asambeli ne bolobaka bakoko na suka zokwa ko atterrir kaka akosukisa ngo na kombo ya fumuki mbangu ndetina nango eza nde bongo.
Donc logique nde yango wana. Logique nde yango wana. Nyonso biso bayindo tokoki tosala. Il faut to adresser yango na Fumu Kimbangu po Fumu Kimbangu amema biso tout droit na tata mokeli. Po Fumu Kimbangu amema biso tout droit na tata mokeli. Bino bandeko bozolanda biso na manaka bayindo totelema tozosenga ete bososoli pende kwa kozala. Totala pe mokili ndenge eli kotambola. Boni ba arabe bazalaka clair balobi ke islam eza le seul vrai religieux ya mokili. Yango mutu kobikisa ya mokili. Mais en dehors ya ba arabe soko ke pa ba occidentaux au romona c'est le contraire. Aba balobi ke christianisme eza vrai religieux ko bikisa mokili. Soko longwe pas ba occidentaux OK et pas ba asiatique précisément ba chinois ba japonais ba coréen ba thaïlandais ba vietnamais ba balobi bouddhisme ne mutu ko bikisa mokili. Soko ye pa ba yino ne soko ba zui ba religion nyonso wana ba oni ba osali yango to lobeke manaka na biso ça été entre christianisme na islam ba religieux a dominé makasi na kati ya Afrika na moko ya ba religion nini o esengeli ba yindo ba bika bozolanda c'est chika ko ke ya wazali moko ya bana o baza oyo baza na kati ya école ya koko ya suka mboka Fumukusu kia munzala pana na Angola c'est chika ko ke ya toyebi ete bandeko ndi bazolanda biso na ngonga oyo sikisiki ekoti kolandela biye bolobi bo memaki nanu biso race ya bandeli ba noir race ya mibale ba jaune race ya misatu ba pembe mutuna siko esike evanda meliwana mais osokisaki te obandaki pe bayindo ko konzala pana na kiteleki na molobi ange superviseur na bango Fumuwamba yende siko tan bayindo bakotaki na pasa yeko botama po abikisa bango na nzela ya Fumu Kimbangu. Ndito bengi Fumu Kimbangu. Raison pour laquelle ki mokonza banganga ngunza balobaka ke soki tolandi Fumu Kimbangu ndito ko bika dozo ba Fumu Kimbangu yo wana kaka Fumuwamba mais na monde physique. Na monde physique na mokila mosuni. Kati na biso bayindo. Kati ya batu. Wana pa bayindo. Siko tan to ye pa ba jaune. Bango pe ange superviseur na bango komone nani otata mokila pesa ki bango petanga yaki kobikisa ba jaune tan bakoti na pasa yaki na nzoto ya nani po babikisa pe bato na pe koko na bango ya bandeli nani ya mobali koko na bango ya bandeli nani ya mwasi po lobiki Adam elingo lokisa kaka mobali Eve elingo lokisa kaka mwasi me bato na batu baza na koko na bango ya mwasi na mobali o bazali na bakombo baboti bango rasi nyonso. Soki tokei ngambo ya basiatique o tolobaki loposo ya mibale o bazobalana na tango ya pole donc eleko ya soleil levant bango koko ya mobali aza bongo na kombo ya Izanami ya mwasi Izanangi. Sikoyo mbasi mobateli o tata mokela tchaki lokola abatela. Mbasi ni nani tango solo mbasi bato bazo sosola penate mbasi ni molimo mobateli o tata mokela tchaki pona kokengelaka Izanangi na Izanami nde tobengaki na kombo ya Izwara. Tango sikoyo ba peuple mabele wana ya Asie akomi lokola nzambe na bango ti. Donc lokola représentant na bango auprès ya tata mokeli. Bango bakoki kokoma te na tata mokeli so baleki te na Izwara. Bana nyonso Izanami na Izanangi na baboti. Po ba solo na tata keli kolona se. Il faut baleka kaka pa Izwara kaka. Il faut baleka kaka pa ya Izwara. Siko tango pe mokili ya Asie baby esengela kinini ye wana Izwara aya kolata nzoto ya Buddha. Pa bikisa bango. Yango komona lelo Asie tango bazongeli bonzambe na bango à travers bouddhisme, à travers Bouddha, lelo botala basor ya bamboka na bango. Yango chaque fois ba chinois ba japonais ba coréen ba kumisaka plus Bouddha ke koleka Mahomet na Jésus. Te bako ba kumisaka ekutu te po ba yebika ya bango te. Bango bazokumisa Bouddha oyo ya bango. Lelo totala émergence pe bamboka ya Asie lolenge ezotambola. Donc izwa wana esprit supérieur ba pesaka pa nzambo ke likona se e camarade jaune. Nde aye ko se réincarner abotami kati na batu ye wana ba bengi nde Bouddha. Ye wana ba bengi Bouddha. Donc aye kati na bango po abikisa bango. Donc lolenge logique yango wana toke ya mibale ya misa tusiko loposo pembe. Toso insister po bolobi ke so balobi Adam et lobi kaka mobali. Eve lobi kaka mwasi. Bo pesi kombo ya koko ya bayindo ya liboso nzala panda na nani na kitelekinam bango boti bayindo nyonso tozomona mokili mobimba ange superviseur na bango bolobi tolobi wana pona loposo moyindo tolobi Fumuwamba ye wana yeki kobota manene na mokili Fumu Kimbangu. Donc bayindo esengeli balanda Fumu Kimbangu. Bayindo esengeli tolanda Fumu Kimbangu. Wana pa na biso toyepa ba jaune bolimboli koko na bango ebandeli Izanami na Izanangi ange superviseur ba pesi bango tolobi Bouddha et tolobi Izwara ko bota mapa ya bato akoya ko bota mapa batu na nzela ya Bouddha po bikisa bango yango pe bato wana nyonso bakumisaka Bouddha makasi koleka bakombo nyonso ya mokili mobimba
sikoyo pa ya loposo pembe koko na bango ya bandeli ya liboso aboti bango po bakoma lelo kombo nini nani? Pa ya loposo pembe toza bongo na Melek mobali, Sedek mwasi. Alors tant tata mokila kili bango nda pesi bango mabele o tozo benga lokola balopango bato na lopango na bango na mama na bango nde wana sikoyo Melek na Sedek oya kozala lokola mokengeli na bango tango ba peuple mabele wana koma lokola nzambe na bango nde wana tobengi Yahweh. Ye wana Yahweh oya monanaki na Moïse alobi na yoki kolela ya bana na ngana mabele bapaya. Ye wana Yahweh. Donc Yahweh soka zalaki nzambo akeli kolona se na kati na mokili lingeza ni sikate moko lingaza la mopaya do mokili momilingeza la ye tanga zolo ba na yoki kolela ya bana na ngai pe bapaya lingolo ba ke esika ba Israélite ba utaki ezaki contrôlé par Yahweh te toningini. Ezaki contrôlé par Yahweh te. Ya mwana ye moko soki bandeko batangi ata na Exode 3. Exode 3 4 tina 7. Azolo bana Moïse nini na yoki kolela ya bana na ngana mabele ya bapaya. Soko kiti muke na 15 car na 3 no kiti muke na 15. Azoyeb sa Moïse ngai nde nazali nzambe ya Moïse atunaki soki na kena koloba na bango nini. Ayebisi Moïse abi kende ko yebisa bango nzambe ya bakoko na yo. Abraham, Isaac pe Jacob. Siko ngana tuni bandeko baino. Est-ce que Abraham, Isaac pe Jacob bazali ya mokili mobimba? Bazali ya mokili mobimba te. Abraham aza koko mokili mobimba te. Donc Yahweh azaka ka ya Abraham, Isaac na Jacob ya suki wana. Même pas ya Ismaël. Même pas ya Ismaël. Mais c'est quoi tant que tu lobeli trois races wana mais to bosani ba arabe. C'est quoi to lobani ba arabe ba wutele loapi. C'est quoi ba arabe bango bandeko po ba meka ko sosola biso malamu. Etenya ba arabe kuna soki to lobi bango ba uti bongo na Israël ba uti bongo na Abraham nande ko na biso Agar oya boti Ismaël. Donc Ismaël ni mutu siko na nzela na yende. Oh, so dobi Abraham na Agar. Donc ilungo banini ba arabe basa lokola ba intermédiaire ya ba yindo na ya loposo pembe et pesi fruit na bango. A loposo pembe kolande la convention ya o esalamaki kati wana bona bon les ape manaka msuto kolobelango nde salaki ke mwana wana akodépendre ni na tata ko dépendre ni na mama bakozwa ange mobimba batieli yango komona Nzambe akoyebisa Abraham nini bengana Sarah koyebisa Abraham bengana esclave na mwana na ye. Mais Abraham alali balobi Nzamba ya yebisa Abraham ndima makamwa sina yebisi yo. Nzamba akeli mokili mobimba. Mais Agar akei na désert na kotala somo ya mwana alinga bwaka mwana babi ange ya éternel aye koyebisa Agar zwa mwana wana na kozalise pe batu minene bakobima na kati ya mwana wana. Siko koma Nzambe abwakisa mwana ange aya koyokela mwana wana mawa. Deni kolobake et comme déjà ba entité mi balé ba keseni. Donc oyo apuye ki likanisi ya Sarah ba bengana Agar na mwana na ye Ismaël. Toloba nini zaki Yahweh? Ndeye wana Yahweh. Kasi oyo ange superviseur oyo bakotiasko na charge a gérer siko Ismaël na descendance na ye wana nde siko ala ozomona oya kokanite na Yahweh. Donc mokili mobimba ningi bolimbo lipena mokili mobimba ezaka batu na batu basala nzambe na bango esengeli ba se confier na ye. Na kolika na sembo ya mwana mokili lenge ezotambola. Donc batu na batu faut ba se confier na bunzambe na bango. Donc religion ya malamu pona bayindo christianisme na islam ezate. Na bunzambe ya malamu pa ya bayindo entre christianisme na islam ezate. Na yango bayindo faut to sala makasi tozongela pe bunzambe na biso oyo bakoko na biso basambelaki yambolo poso pemba kokakoya. Yango komona même Léopold na discours na ye. Alobaki yango bien. N'allez pas apprendre noir à connaître des car les savent déjà depuis leurs ancêtres. Télévision ça radio télévision ça bilili discours roi Léopold de Pelé Lopé to sakane ngoto balança ngomami to senga na bandeko na régie le quoi bo soulever bi roi Léopold de ceux qui basa près na élément roi Léopold de estreka ya ngambo wana kaka po eko kopesa bo sosole pa ya bandeko botela biso bo balancer la biso élément ya roi Léopold de. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ah, sachez que vous êtes lundi,
roi Léopold II donc bino bokangami kaka na session na kaka balakisa bayino nzambe te bayinisisa bango biloko ya mokili biloko ya mokili balakisa biso ke biloko ya mokili eza na ntina te mpo biso tokende lola bango bayiba bomengo interprétation nini bokoki kosala par rapport ya discours yango nde touti kolanda na batelespectateur kasi interprétation kosala eza te bayindo bango moko basosola basosola bamonaki bonzambe ya solo eza oyo bakoko na biso bayebaki ya mbolo poso mpe bakoka koya mais oyo wana bakumbeli biso eza ndeka mpona colonisation do eza mpona colonisation eza mpona bolamu na biso te eza mpona baintérêt na bango alors nzambe bandeko batanga ata so tozwi na surate d 133 na verset nango ya 133 okomona ke bazoloba nini yawe azoloba nini jacob amonika komi mpe na liwa abengi bana na ye pembeni atuni bango soki biso tunga na za te nzambe ni bokosambela bana balobi nzambe ya bapapa na yo Dieu d'Abraham d'Isaac et ya Ismaël omoni donc babimi bana maele pona nini bakosambela nzambe nini ya bapapa na bango oke na Bible na Deutéronome 13 ozuka 6 wana kita ti na 9 Moïse azoloba nini okobelela soki mutu ndeko na yo muninga na yo ataza muninga malambo liaka na ye aya yebisi yo tokende kosambela nzambe mususu autre ke oba koko na yo bayebaka mutu wana foko kanga ye libanga munene bobwaka ye na mai bomona kutu nzoto nete po alinga bungisa wana nzambe oba koko na oba prophète Moïse azo kisite batu mutu akoteya yo lisolo ayebiso abetelo to lisolo to apousse bokino kosambela nzambe oba koko na bino bayebaki te prophète Moïse azotinda batu wana baboma mutu ya bongo prophète Moïse kuta azotinda baboma mutu abongo oya memi na nzambe oba koko na oba yebaki te mais bandeko batanga na 2 Chroniques 15 chapitre 12 tina 13 bazo permettre que mutu nyonso aza oyo azali na kati ya Israël soko beleli éternel Dieu ya Israël te ozo mériter kokufa faut baboma yo soko beleli éternel nzambe ya Israël te donc bazwaki conscience ke en dehors ya Yahweh bakoki kosambela lisusu molimo mosusu te donc bakoki kosambela molimo mosusu te yango moni même prophète Muhammad ye moko aza conscient alobi yango be na sourate Kafir donc na sourate 109 bino bo adorer te o nga nazo adorer nga pe na ko adorer te o ya bino ngeta nga na ko adorer te o ya bino donc azaki pe conscient ke batu na batu basana o ya ba batu be bandeko batanga sourate 109 verset 2 na 6 batu na batu bazana religion na bango bino bo ya te na o ya nga pe na ko kende te na o ya bino ça déjà part des choses donc batu na batu bazana bonzambe na bango christianisme islam ekobikisa baindo te le contraire liwa ya baindo tant que vendre la kata ba le contraire c'est cheka kokia tokoki kokabona boete na sangisa kotuna mutuno na lombango pena maliki tozo shite biolobi bato balandi babike o penza kikoko ya suka mboka mokonzi ya banganga ngunza fumukusu ke msana pana ngola na kati na bango bazaka clair ba yindo soki balandi fumuki mbangu te bakoki kobika te to moni pe bino pe bo lelo ba pasteur batoni mboka ba imam batoni mboka fumu mokonzi banganga ngunza fumukusu ke msana pana ngola pe na kati ya terrain bango ba ina discours ke bato na bato bazana oya bango ba pasteur ba ina discours ke les seules vraies religions ezaka ka christianisme bonzambe kutu ekipaka na yango te mutu akoki kosambela na ye ndenge alingi na ye l'essentiel kaka ke nini oyeba masumu soko osali malamu okokende na lola osali mabe okokende lifelo nini okotalisa na bandeko ezali loba ya suka par rapport ya mokonzi ya banganga ngunza fumukusu ke mzala pana na ngola o mokolo na mokolo discours zo changer te ba ino so ba yibi fumuki mbangu te bakobika te koto ba pasteur balobi ete christianisme yango na les vraies religions koto ba imam balobi ke islam yango na pe les vraies religions mais soki totali Afrique lelo eza dominer les deux religions na islam na christianisme nini kotalisa et tout le kuto bandeko bazwiki le bakola na biso na manaka na biso ba ino botele mokolo molelo pe bokopesa numéro ya téléphone et monsieur ezangonga me bandeko mususu bakolinga na niveau ya réseaux sociaux bokoba masolo kotuna mituna pe kozwa biyano malobe paine na kolikia na motuna botuni ndeko na ngai mopanzi sango bandeko batanga ta na Michée 4 verset 5 prophète Michée azoloba nini soki bato musu bazobelela banzambe na bango biso tozobelela éternel nzambe ya bakoko na biso alors lelo mbuma ya christianisme na islam ya ba pasteur ndenge batondi mabele na biso bandeko bango moko batalango na Deutéronome 28 kobanda 1 tina 14 kobanda 14 tina 28
batalisi malédiction na bénédiction. Tant Israël esambelaki banzambe ya bapaya ezalaki ndenge nini. Tant usko bazongeli Yahweh nzambe ya bakoko na bango bakomaki ndenge nini. Siko bandeko bango moko batanga ngo pena mobimba 1 tina 14 malédiction, de 14 tina 28 bénédiction. Siko batala bile bokomona ke Congo o ezosambela lelo christianisme na islam pasi eza komata makasi mabele na biso ezobota mbuma malamu te banyama na biso baza donc eli koloba mutu akomi moditi na mabele mais tant bazongeli Yahweh nzambe ya bakoko na bango bakomi béni okomona ke lolenge ba détaillé wana nde lolenge biso bayindo tozo ko vivre mais kasi tant bazongeli Yahweh nzambe ya bakoko na bango maye maso lolenge bazalaki nde yango biso bayindo tozaki tant tozaki na bonzambe ya bakoko na biso na kolika ya pona liloba suka pona mokonzi ya banganga ngunza pona mokonzi ya banganga ngunza tokoloba boye musala malamu bako bakotalisa bayindo toza wana sima na bango kobunda elongo na bango etumba oyo alobi kwa bayindo po biso nyonso tokwa kokoma elongo na ngomba ya bilaka. Numéro ya telefone soki opesi yango te tokozwa pena dérangement epai bandeko bazwi libako kolanda biso na ngonga ya lelo. Numéro ya biso ya telefone toza na 089 63 84 017 089 63 84 017. Matondo mingi na bino ba ndeko bozwaki libako kolanda biso ta total saka bino te manaka o ezalaka chaque fois bolanda ka bayindo to tele bana suka na ngo esengeli na quelque chose ok ba ko bénéficier masolo ezalaki sur islam na christianisme religion ni ezali malamu pa bayindo to yamaki se sheka kokeya balimboli soki batu balandi bonzambe ya bapaya nini ememaka balmemi biso balakisi biso esika nini mokili bandele mokili bandaki nzoka ni na kati na molili des raisons pour laquelle bato liboso bakosala na mokili bakobenga bango ba noir na vandi pe na kanisa bi oh ya soloko eloko nyonso ebandaka na molili même tant tokendaka kolala na libumu ya mama makanisi po ya moto sala émission euti na makanisi wana ezalaki nini molili batalisi race ya mibale ba jaune race ya misato ba pembe balimboli pe esika ba arabe bauti epai bayindo na epai mindele bapesi bakombo ya chaque koko ya baloposo pe na basuperviseur na bango balimboli malamu ke Yahweh azali nzambe o akeli likolo na sete pamba te na kati ya bible bapesi pe na bavexe o ye moko Yahweh azolobaki azali jaloux nana azalaka jaloux moto aza na baconquérant nana azalaka jaloux moto aza na badivexeur nana azalaka soko aza na divexeur to aza na baconquérant ndeti père créateur le tout puissant akoki kozala na jalousie te po ye aza kaka ye moko ebandeli pe suka mais soko moni moto azolobaka aza jaloux tata moko na basi 4 tata moto akozala na jaloux na pa ya basi wana to basi wana moto bando kosala na baki jalousie po baza bambanda tala mate boye bayindo to telema soki bomoni sejeka kokeya azali produit 100% produit ya mokonzi ya banganga ngunza fo mokusu ke msala pana na ngola komona bango soki baza ko se défendre boye to kozongisa longonia lokola bonzambe evandi na kati ya reconnaissance fo kozongisa longonia epai wapi moto wana azwi boyebi wana to kozongisa longonia epai mokonzi ya banganga ngunza fo mokusu ke msala pana na ngola elongo pe na banganga ngunzo pe baza na kati ya religion africaine elongo pe na babilandi o bazo kamba ba communauté na lelo na kati ya religion africaine to zongisi pe matondo mingi pa ya bango pe sejeka kokeya o bayambaki to yambaki bona mokolo malelo basosolisi bino nini na nini bazwa epembeni ya mokonzi ya banganga ngunza bo sepelaki na émission to zongisi matondo mingi pa ya ndeko na biso tata kwaku asongaki biso na bilili pe komela bino na ndaku pe na montage ndeko na biso ntimba o abundaki pe bilili komela bino na ndaku na présentation zaki ngai ndeko na bino tambi koka to zongisi pe matondo epa ya DG ya Vam Télévision kwa mambu elongo na Dipro ai noko ntombele botali kimia ya fumu kimbangu bakoko eyingele lokati ya mabota na bino tokutani na manaka oyezali koya bayindo to telema Loposo mwindo to bundela mabele Loposo mwindo to bundela mabele Loposo mwindo to bundela mabele Loposo mwindo to bundela mabele